Verdict à Vital Kamere. Les mirons des oreilles. Toujours que non, Kamere a la quitté. Quand il est bête, il que non, na est, Facha Tali que non, Bati a kokate. Kamere bête à non, on a site. Est-ce que cette décision politique, mais ça va bilo. Kamere a quitté. Soki justice a quitté Kamere. C'est qu'il y a Liboson 1. État de droit dans Mboka Oyo. Exacté. Yami Balé. Il n'a pas été de là. Attends, tu as innocent de Kamere face à la prison. Innocent de c'est du vol. C'est du vol. Donc Kamere les 15 à Kobika, c'est non bino. Kamere les 15 à Kobika, Kamere a kosa la peine na ye. Et c'est connu, il y a beaucoup yebi na ye. Donc nenga zawana a yebi. So mona ba senera zo sala makala santrengana. Makala santrengana. Kutu maman moko pour votre information. Je suis réellement Kamere bako libérer to bako libérer Kamere té. Ko libérer Kamere les 15 ils allaient un peu donc difficile par rapport à quoi? Parce que les lois qui va libérer Kamere et qu'on fragiliser l'état de droit. Pourquoi je l'ai dit? Monde mais ça est innocent. Non, il fallait état de droit. Innocent commande Kontibal. Innocent combat. Procès. Non. Tolanda qui procès, ba imboka partout, même Libanda mboka même na Congo. Tango ba osambisa Kamere. Au senti que non, Kamere a joué mon solo à l'état. Kamere a joué mon solo à 100 jours. Mais ce qui est comique, bah quitter Kamere les 15, c'est d'officement, état de droit dans Mboka Oyo et cause à la suite. C'est que état de droit dans Mboka Oyo couvre. Les autres ont réclamé arrestation de Kabila dans Mboka. Kabila Oyo Salamabe même. Tout réclamé Bagan Kabila. Jusque là, non Bakanga Kabila té. Deuxième des choses, ce qui est les 15 wana, qui balobi que Kamere va quitter. Est-ce que Okoye ba combien ba Congolais ba kofinga état de droit? Parce que Ezali Ekiri, Kamere ozomona Ezekiri. Oyo, bazali qui prêt déjà ko baby sa Congo et puis prêt à ko quand même lui au chef de l'État. Moi je le dis et je l'insiste. Et l'oko sengeli justice congolaise parce qu'elle a très attention à M. Kamere. Donc Kamere. Bonjour, bonsoir na bandino sur la voie céleste. Mbote na bino mbote bozali ebele partout dans le monde. Bonsoir la nabiso par la internaute en États-Unis na moni. Pasteur César Mwanga tu es en Europe siwa mbanja na pesi mbote. C'est que toko bozana Asie, Océanie en Afrique. Président Angola, mon docteur émérite, sans oublier en République démocratique du Congo, Esaline de Konabino, Moïse Maoka, Antibani, Miso Bolinara, Tolobate, Autosara, décryptage à actualité politique. Merci Andeko, John Bouke Vende, c'est ma caméra, Andeko. Alvi, bien équipe, mon bel avance, c'est toujours Lola, les au foot, c'est ma Togoloba. Nzambia Botorozo Wapi. État de siège, vous avez décrété bilan pour l'instant Zandengeni. Bawande bakanga ki tout le monde qui descend il y a gouvernement central ça malokonde ya kitaikuna resta neza siko est-ce reste ça positif ou négatif tout le monde capital élection 2023 tout le monde koto yo loi organique ya seni bandeko ya lamuka el fayulu baza ko contester ba otinda na population ba pesa monde de la population bimapona ba contester loi na ba monango seni bureau définitive, il y a CNISA toujours composé dans la Union sacrée. Et ça va sur le limbo. Et c'est en 2023 pour mes alliés, et ça va sur le limbo. Verdict à Vital Kamere. Les mirons des oreilles. Toujours que non, Kamere a la quitté. Quand il est bête, que non, na est, Facha Tali que non, Bati a kokate. Kamere a bête à non, on a site. Est-ce que cette décision politique, mais ça va bilo. Les deux communicateurs, il y a IDPS, dans le bout comme Bali, tout le monde indéco, la réserve de l'IDPS, le bout comme moi, tout le monde, Baole, ou Abaramuta Bengana Kabila. N'abonnez tout ça, décryptage à actualité. Vous s'abonnez, vous partagez l'émission pour nous aura actualité en temps réel. Ndeko, Baole, bonjour. Bonjour Ndeko.
Antibal. On est santé. Moi, Kimia Mokezali. Kimia Moké. Kimia Mokezali. Dans le beau côté, à mon bal, tout le monde, la réserve de l'IDPS. Bonjour, Ndeko Antibal, chaîne Oyo Sala Elengi, chaîne Oyo, ils ont pesa ba vraie information na monde entier mobimba, na pesi bino pe mbote. Tout le monde pas na état de siège, situation santé. En tout cas, état de siège, situation, il y a état de siège na Nord Kivu et Ituri. En tout cas, vraiment, Kimia et Komiko Kota, malembe. Ce qui bolanda qui bien porte-parole, il y a gouvernement. Bazalaki na gouverneur, il y a Ituri. Bazalaki, sondage, il y a la population que d'ici le 30 juin, en tout cas vraiment, guerre na Est et aussi là. Parce que na minute où on est au baboye, ba commis déjà na 50 localités où déjà FARDC a récupéré. Déjà essengwana yo mutu po kolandanga en tout cas faut rebete la FARDC maboko makasi longonya na musala oyo bazo sala kuna 50 localités. Olobi a récupéré 50 localités déjà nengezawana na ngambu ya Est. Donc 50 localités. 12 baeko ba 12 to komaki déjà na 42 baeko récupérer sur 8 localités. Donc to komis ko na 50 localités oyo ba récupérer na niveau ya kotokuna place matati za kuna. Sikoyo bandeko ya Goma boza na bino calme mokonza mboka azoya na Este azo kita kuna pour que apesa bino mbote akotambola pe Este wana mobimba pour que atala pe lolenge ndenge nini no FARDC bazo longa etumba nga déjà nazo chanter déjà victoire parce que na mot déjà que bitumba o esalaki plus de 20 ans mais muku antombolo mwana ya Nzambe aye asilisi bitumba wana do kimezo kota yango to cela avant to lancer kolia le ventre d'abord to cela to lancer ensemble ya territoire ya bia RDC mobimba pona nini to lingite balancer bilo kolia mekuna na Est bitumba ezali bato bazomona pasi biso anakini tozolia malamu te yango to ebisaki na Sama Lokonde papa zelana no muke Est bitumba sila après au lancer action ya kolia pour que peuple congolais cette fois-ci to sepela na gouvernement ya Sama Lokonde na Est kuna boza la calme pas na moni pelo que salinga seconde Antibal na Sénat ba totaliser $55,000 ba sénateur $55,000 ba tinda na Est les infos là c'est bon quand même balakisi bolingo oui mais balakisi quand même d'abord volonté les mongo zo dépasser la journée oui mais ba sénateur balakisi d'abord volonté balobi bien o ezaka d'abord avant goût ezaka ka volonté ba talisi mais il y a paquet ya munene ekolanda kuna parce que bango no sozo compatir na Est kuna na ba peuple ya Est ndenge zawana donc tous boza la calme mokonza mboka pe azoya kuna après avoir passage à mokonzi ya mboka bino mboko mona message oya ko pesa kuna na yebisi bino ke peuple en tout cas boza la calme parce que lobby vendredi kaka ya lobby des avions américains oyo ezokita lisusu kuna nyonso tu wana kaka pona diplomatie ya Fati Beton. Donc kuna peuple ya Est baza calme parce que na ba ministre ezokita na biloko kolia pe ezokita pona avocat oya Niragongo. Donc to sepeli makasi na action Fati Beton zo sala biso pe tozali simana ye to ko soutenir na ba action no surtout peuple Est na senga boza la calme nyonso tu kala mingi te ezokoma nango malamu bozo récupérer pe bozo ba activité na bino nyonso boko ekozala rétabli dans quelques heures. OK, mais vous arrivez dans quelques heures côté pas Baolé l'INC a porté une plainte ba parlement debout ba bino na parlement na bino bo pesa information ka kofinga na kofinga akoma ki mukande pas secrétaire général Ogisi Kabuya le honnête ba awa le secrétaire général à INT Billy Kamba a porté une plainte pour na benji contre Vital Kamerhe réaction na bino monka bino attaque ba parlementaire réaction na bizane. Merci beaucoup de Antibal na mutuna o tuninga ya secrétaire général ya INC oyo a porté ba parlementaire plainte na yebité plainte oye a porté contre qui? Mais bien peut kofinga le qui makas. Non, kofinga te. Un parlementaire debout y a eu des pèses à finir rater ndeko Antibal. A dévoiler quand des secret. Et ça question ceux qui va dévoiler secret va non va finir. Ceux qui va d'abord elo konini ba bengi injure na elo konini oyo ba bengi
qualificatif to adjectif qualificatif to na adjectif qualificatif to pena injure c'est-à-dire ceux qui va qualifier yo ba qualifier par rapport na oyo zali par rapport na makambo oyo ozali ko sala mutu afinga kamere azate mais dis-moi image ezali non nalobi boye ezali benjir te ce sont des et puis c'est que grave mutango aza partenaire na bino na kati ya même coalition moko cache d'abord mais bino do boza wana incontrôlable mais ndeko antibal soko ozali partenaire na biso soko sali mabe tokolobela ngo te non ezingérité ezali lolenge tozali koloba ndenge mutu azali kotambola ezingérité bango comment balobi que non biso tofingaka Vital Kamerhe non est-ce que soyo ki balobi que non kombo na ye roi kaningi Vital bafingie to soki balobi que non papa Tito bafingi babito balobi que ba qualifier que azali Tito bafingi so babi que non ayibi mbongo mboka eza un juge non balobi que non ayibi mbongo mboka est-ce que un juge sa place sur ndeko antibal on ça ba dénonciation ya oyo tozali ko sala contre ba individu na mabe bazali ko sala kati ya mboka parce que comment secrétaire général ya INC aloba que non biso to finga caméra et puis biso ya aloba que non a reporter sur plainte mais plainte wana eza ni les sans effet eza même maintenant pour mon côté eza na pour maintenant aokanga nani okanga ba combattant au masi wana o to kana tongo to okanga biso mais wana c'est que alingi moto pila na mboka to ndengeni akokabilo makambo yo INC akoka makambo te biso tozana pona ko dénoncer tozana pona ko biso esimba te to lobaka même pas na biso moko pe to lobaka so esimba te to lobaka non et marché bien c'est ça de quoi merci to donc quand on est OK là va INC apporter mais eloko liboso nga nazoloba d'abord na secrétaire général ya INC yemoko d'abord abimi d'abord libanda ya plainte na yemoko na koloba bongo parce que yemoko awa uto sala déclaration awa tina na ba réseaux sociaux ezali alobi boyeke comment faiseur de roi ti lelo asufra kaka na prison bon ya tel sabiso Kamerhe azali faiseur de roi wapi ya sala roi nini do akomi nzambe do ye azali kolo ya nzambe sala facha zala wana ko sala fati alors on clairement pas Israël la bibino IDPS sur le besoin facha pour grâce à Vital Kamerhe même ça tenga pe na otuna bandeko na mutuna o bazolanda biso na yembu to kolanda biso na tune mutuna boy na INC na IDPS parti ni ne botama liboso na zongisu mutuna mususu na INC na IDPS parti ne za parti amas INC za wapi ego ni za kama yoto ezama yoto est-ce que na ko loba nanu boya INC ata mutu o azo mutu même muta INC zo landa ngai o ko landa ngai muta INC est-ce que yoko comparer ma INC na IDPS quand même ah je pense que hier apporter plainte na biso ba communicateur oyo tozo communiquer na masse tozo communiquer na population pour que ba yeba ndenge nini mboka ezo tambola mais c'est qu'apporter pe Augustin Kabuya plainte parce que lobby Augustin Kabuya amati na podium yepe arangaki kuto arangé Augustin Kabuya arangé pendant 45 minutes à lembi yemoka ki passe ba communicateur ne ba monaka asengina maya meli de ce qui peut na yépe ba porter plainte soit des tika plainte pour Augustin Kabuya c'est qu'à porter Augustin Kabuya plainte secrétaire général INC c'est qu'à porter Augustin Kabuya plainte sur Augustin Kabuya so ga azu tala la lobby tala et loko gero ba que si ça les mana mafinga te bino ko finga kayo ba tino so ba biso to finga kate même Fati atala Kabuye boye même Fati Beton ndenga tala kabiso ayebi ke bana o baza bien éduqué biso to zo éducation paix à son âme et à Saint délimité Kondo Tshisekedi ayebi sabi sobo finga te mais bon dénoncer tous les anti-valeurs bato baza ba valeur te na mboka oyo ne biso tozo dénoncer mabe na bango so to yina mutu Kamerhe to yina kayete mais to yina nda misala ya Kamerhe alingaki mboka oyo ezonga na sima ezonga su na se kuna boko mona ka même biloko ba carte bancaire wana tozanuka awa okaka kombo moko souhaite les 15 bosses c'est les négociations politiques au surtout qui boy Kamerhe a quitté bolobani soki kaba justice a quitté Kamerhe c'est que il y a liboso 1 état de droit na mboka oyo ezate yami balé le état de droit là attends travail innocent de Kamerhe face dans la prison innocent ndengeni po yemoko asengaki ezala na RTNC chaîne nationale pour nous attendre fabriquer on est déjà va mettre ba port koto mais ndeko antibal na lobaka toujours boye tokende kaka na moi
lisolo moko ya moke na bandeko balanda biso tokekaka baye kofunda ngai na exemple na susiati nake kosamba na ndeko afundi nga lobi ke ayibi telefone na ngai telefone oyibi telefone na ngai sikoyo nga na wangani na yibi telefone te na yibi opeshi azwi biki na papier asambisi biso ti asilisi nyonso tu opeshi abebi asilisi énergie nyonso tu ape na suka na yango bakondane nga ape na ke sikoyo na ke kasho ape na ke bisa opeshi na se opeshi au moins téléphone na yo nazwaki téléphone nazwaki ya mutu wana yango ka mecha na se c'est du vol. C'est du vol. Donc Kamere le 15 akobika te, c'est non bino. Kamere le 15 akobika te, Kamere akosala peine na ye. Et c'est connu yemo ka yebi na ye. Donc nenga zawana ayebi. So mona ba senera zo sala makala centre nganda. Makala centre nganda. Kutu maman moko pour votre information, maman moko benga na France. Hein? Maman Marie merci beaucoup benga na France alobi ni alobi. Ah, mais comment mutu aza prisonnier? Mais azo mena ba champagne ngana bi oh, te. Aza malade yo. Habité. Abela te tomona ba panza ba champagne bi oh champagne bi c'est meilleur que to pesa information ngana bi ka ke asa na prison osoma tozo kende wapi or état de droit et ko soit mutu nyonso tout na mboka oyoyo tozo boya nde banti valeur tango état des mais Kamere azalaki na ko ba Dijon Kamere na président Félix baza boyi Félix aboyi Kamere te mais loko biso to hotel belande misala kaka misala mbuma mabe misala mabe même nzambe moko alobaki yango mutu amalam bokoyeba ekana misala na ye toye ko comprendre que Kamere devant mokonzi ya mboka azalaki mbuma mabe yango moni nzambe na bolingo na ye tellement faci beto aza nzambe aza envoyé de Dieu yango moni nzambe moko abimisaki ya nkuku na poisa ebimaki avant parce que ebimaki avant te melelo mele peut-être ça solo musuto obeta to ebi décret ba poisson et betama kuna na palais de la nation. Mais les hommes to éviter ceux qui ton to suka ndengeni même biso ba communicateur oh to éviter film ça ngos ndengeni yango même to senga na ba cadre ya parti bozo nyoko la biso mais bino moko bozo somba ba mapangu bozo somba mituka tala munena mutuka et ça linga passe na mona ma secrétaire général Augustin Kabouya. Okay, merci. Photo no bandeko. Merci. Ouais, to côté la question mususu. To côté pandeko Kennedy Mwene les 15 caméras quitté. Ceux qui vont quitter rien soit bas ces zones. Babi c'est ba négociation les murs des zones ba négocier betami. Ba chiluke bo sinon car chafati ba cha koka nord oh caméra betara nord sud. Sur en 2023 théorie de négociation caméra en a candidaté à contrepartie caméra a soutenu Fati APC nord sud. Est RDC azala quitté. Rien soit mino bas ces années. Merci beaucoup. Les mieux voilà bakanan chibale mais ngamo na sala émission spéciale na beta face pour comprendre. Merci beaucoup ndeko Antibal na mutuna otuningai pour na les 15 est-ce que suis réellement Kamere bako libérer to bako libérer Kamere te. Ko libérer Kamere les 15 ezali un peu donc difficile par rapport à quoi? Parce que les loso qui va libérer Kamere et qu'on fragiliser l'état de droit. Pourquoi je l'ai dit? Monde mais ça est innocent. Non, il fallait état de droit. Innocent commande Kontibal. Il nous a combat procès. Non, Tolanda qui procès, ba imboka partout même Libanda mboka même na Congo. Tango ba osambisa Kamere. Au senti que non, Kamere a joué mon solo ya l'état. Kamere a joué mon solo ya 100 jours. Mais ce qui est comique, bah quitter Kamere les 15, c'est d'officement état de droit dans Mboka Oyo et cause à la société. C'est que état de droit dans Mboka Oyo. Pourquoi je l'ai dit? Les autres ont réclamé arrestation de Kabila dans Mboka. Kabila Oya Salamabe même. Tout réclamé Bagan Kabila. Jusque là, non Bakanga Kabila te. Deuxième des choses, ce qui est les 15 wana que balobi que Kamere ba quitter beaucoup est-ce que okoye ba combien ba congolais ba ko finga état de droit, combien ba congolais ba ko critiquer oyo lelo bazali kozela ya malamu et pas mokonzi mboka lelo siko Kamere oya
oyo ayibi mosolo mboka Camere oyo bazaki na ba complicité pour na boma Congo parce que ezali ekiri Camere ozomona eza ekiri oyo bazali qui prêt déjà ko bebisa Congo et puis prêt à ko quand même lui chef de l'état. Moi je le dis et je l'insiste et loko sengeli justice congolaise parce que la très attention à monsieur Camere. Donc Camere est engagé. Non ouais. et engagé ngaité. Camere c'est quelqu'un azali ko mérité d'ailleurs 40 ans à boloko, c'est parce que c'est Camere a fait dans ces pays ici et c'est le komoko intolérable et puis impardonnable na mboka ondeko anti besangi to loba yango parce que lelo au moment biso tanzo loba ba comment non ba loba ki non to lobi c'est avait raison auto monde to ki jamais qu'on imante que non ba individu ba bebisa mboka biso petit peuple to continue à souffrir non et non dans les 15 dossier Camere ba accès sur 20 ans ce qui va meiller comme ça Camere c'est-à-dire état de mboka et ku fin de compte ba OK wana c'est lo tozo to ko cha dossier Sénat Tambwe Mwamba, c'est pour qui a commis Bach à l'ongolais immunité parlementaire. Dossier détournement. Et au souk à Koboni. VH a comme l'on va mener mon tété vraiment. Pour qui a bu à l'ongolais immunité. Mais, nous avons d'abord na sima ko yebisa na bandeko bako landa biso. Mais président Outou yamba ba sénateur. Ayebisa ki bango be avant d'abord président ayamba ba sénateur ayamba ki d'abord Rose Mutombo Kiese. Ministre de la Justice. Ministre de la Justice qui se plaint de pas chef de l'État. Abi mais moyen ça Moussa les athées. Batino so bazana humilité. Parce qu'on a osala Moussa ndengeni. Or population azo kanza lokola ke tozo zonga kaka na sima lokola gouvernement we uta oleka wana ilunkamba. Que cette fois-ci faut que chama kamono so na mesa. Oyo no sa na dossier face représenter la justice. Justice est bloqué. Je fais tabi bo safa tikilanga ngona solana ba sénateur. Nda benga ki ba sénateur. Tanga bengi ba sénateur avant ti banga ayibisi bango clair botika justice et sala musala na yango avant d'abord kutu pona pour votre information avant d'abord asololana ba sénateur noso bazalaki en wikona ba ati kwebo ayibisi faut que ba sénateur ba longola militaire bato bazana ba problème na justice ba ken ko répondre na justice siko commission moko se créamé déjà et créamé déjà kuna et lettre kotaki lobby et kotaki déjà. Donc, ndenge zawana so kebite da 3-4 jours ba longola immunité d'abord ba longola immunité ya matata ponyo izolongo wananga na opesa information na ba yiba landa biso na opesa bino information immunité matata ponyo izolongwa immunité ya Tambwe Mwamba izolongwa na ndeko sénateur Eric kombone msuna bosani ya mboka mais Eric kombo na yepe bazongola immunité na ye il faut ba se présenter na justice on va reprocher une taille Mwamba. Tambwe Mwamba, détournement de biens publics, de deniers publics. Tambwe Mwamba, détournement. D'abord, frais d'installation, il y a Sénat. Babimisa, 5 millions de dollars. Mon wana place kenda yebanate. Babongisa bachata mwinda te. Mais mbongo kenda kaka be wu. Ba dribla yango. Pe Tambwe Mwamba ndenga zawana dès que balongola immunité na ye yazana ba problème fort parce que à sala d'abord outrage du chef de l'État. To yebi biso no suteza ko bomba te ye Tambwe Mwamba si balingaki ke mokonza mboka akufa bango yenda remplacer pour que bazonga tosonga suna régime Kabila to yebi yango yo zela kaka balongola immunité buba ke na justice yo komona ba dossier belé na dossier oyo ya sénatrice wana oyo Tambwe Mwamba ye moko tala un cadre ça sonne na République démocratique du Congo azolobake yo sina Melissa Oba champagne une femme mariée olobake na Melissa Oba champagne yo kati moi sona tika sénatrice sona tika atika te tango dossier to funga mabu sénatrice sona paquet na dossier ne mususu po dossier za kadisa kutu na justice akenika ko la musango kaka atika moi pilipili na munga Alexis Tambwe Mwamba nenga zawana akota boloko prison centrale ya Makala siko loko ka musangai na ajo ya komi nango wana so akoti prison Makala Vital Kamerhe kutu bien ya ko mikufela na déjà akokufa po ajo wana so gaka ke amonika kara Makala ye na parquet apiquer crise akokufa. OK baole Martin Fayulu na Delis Esanga basali front moko anti contre les glissements. Donc 2023 qu'il pleut ou qu'il neige il faut en programmer ces athées. Fati dégage. Commentaire na wataka moko IDPS. Merci beaucoup. Nazo répondre pour na bandeko wana.
eza pasi na mawa. Oui, balobi ke soki mapona mesa imité na 2023 bakobima na balabala. Nga pe na ngina bisa bango boy. Toke mapona mikanga na senior wana. Mais balela te. Et puis Fayoulou a réclamé son vérité désignée. Toke mapona mais oui de Kwantibal. Tolobi boye. Avant que la maponami sengelito ça la réforme na seni pour que maponami esa le makakito comme batuba le lakaté. Mais lokola bango balobi te réforme te to na maponami to boy to ndimi mais 2023 bale la te balo batake non ngai na gagné ngai ne mutu boy parce que ba boy to que la réforme lokola boy to que la réforme to kende na élection en 2021 personne ania élection en 2023 azati to kena maponami na 2023 mais Fayoulou bale la te na 2023 c'est ça. Ouais, bah, en 2023, commenter pour le dossier à carte. La carte Visa. Vraiment. Vraiment, ils ont passé. Des ministres de la fin, non? Tout ça. De quoi? Et l'homme t'a chuté. Vraiment, de Kwantibal, ils ont passé ma casse dans beaucoup. Une minute, ouais, une minute. Ils ont passé dans beaucoup. Comment batubanda ko yiba mbongo na mboka. Bazozwa mbongo $50,000 par mois. Chaque mois, $50,000. Mbongo wa mboka. Mais quand même, grâce à la justice, oh, ils ont mis colon en mboka na biso. Vraiment, c'est bon. Les lopes, tout le monde a. Tout le monde a mis ndenge et ça les maka. Ba mi ndenge, ba yiba ka tout koso. Mot de la fin, n'anga ndeko antibal. Na pesi vraiment longo nyamingi na ba congolais au bazali ko conscience pour na ko bunda bitumba na bango pour na ko récupérer droit na bango bo continuer wa congolais bo lembate marche qui toko zali kafuka fuka la mingi te ko zala annoncer pour na ko chasser Gentil Ngobila bafoul pour na ko mettre au état de nuit parce que trop c'est trop ko ndimate tout tika mutu le kwa Ngobila a salir image à mon konzamboka to boyango malgré na eu de pes bazali ko combattre peuple congolais oyo azali ko réclamer départ Gentil Ngobila à travers le secrétaire général, il y a eu de PES qui est derrière Ngobila, qui mange l'argent Ngobila pour combattre le peuple congolais. Les loyaux, ceux qui les loyaux ne connaissent pas aucun azan. C'est-à-dire comment le peuple congolais va sentir comment Ngobila est. En tout cas, tu le dis clairement que non, il y aura une marche au Salema pour la départ de Gentil Ngobila. Nasuki a na pesimbote nangai na gen lomi lukunga niveau Paris ba mbote belé. Et puis, à niveau à Paris, toujours Maman Chatundenga. Et puis, à niveau Angola, docteur émérite, bonne guérison. Donc, le Sam, on a toujours à bien pour qui. Biso Peto, toi, la paix bien. Numéro Nangaï, il y a WhatsApp, Baota Yukoyi Bangaï téléphone, donc notre peu de téléphone. Dans un numéro à Sika. Donc, on a meki pour ça la SIM blanche et SIM bité. Numéro à WhatsApp, plus de 143 85 11 72 341. Plus de 143 85 11 72 341. C'est ça mon numéro en WhatsApp. Donc, un numéro vraiment et ça sous le numéro ça là. Merci beaucoup. On a open de Kwantibana. Vraiment, on a fait streaming. On a mis sur la voix céleste. Les mbatés continuent toujours à m'abisso s'il y a des informations. Ben ça, tu réponds à peine. Et bon, s'abonner massivement partout dans la voix céleste. Bon, s'abonner massivement. On a bien une chaîne. Bon, comme d'habitude, on peut savoir des informations à ta réelle. Merci beaucoup. Ok, merci. Tous les côtés, Sambia, vous avez des minutes de la fête au Kabal. De Kwantibal, na lobi que élection en 2023, on est sur engagé ngai. Mais, vous pouvez sans raison, lobby. Élection en 2023 est athée. Pour Nani, premier ministre nyonso oyo baleki botu na ngai premier ministre nini oyo a respecter constitution mon côté to ebite na sama lokonde oyo hier na mo ngongo atazala ngwa mukeo ba pesier donc na ndimite ke ye pas ko respecter na ndimi na ngate parce que ilunka mbazalaki 2 ans yango yo fa alongola ka mongo chaque mois pona maponami il bana ko longwa te siko ya sama lokonde na guerre eza na est. Ah, bandeko boye bake élection en 2023 élection isaté donc il fati béton azaka wana bino o soki Martin Fayoulou okobima na nzelo bimisa batu te tikano makamba bimisa batu ezande moment
koyoka na soni to baka kufa nsoni komona passe na bi ko poso boko kate kende Luka Fachi Beton azane mwana nzambe akotielo na se boko sola me kende na moi mezala na butute kende na moi boko sola na bino ya mesani ko sola soko boyi kende ka ndongo mesana ko na limite pa mamart pa ko yamba zani mama boboto akoyamba yo okotia na se okomona ke ba presse penge ba kotika na baona soni batoyo bakoma ba chaku baliki kutuna mende na koloba après pona okende ko sukisa na pesi mbote na ngai na bandeko nyonso oyo balandaka ngai pe précisément na 10600 giga jamais kabundu ya kabundu na yebi ke papa makambo bana ba sala na terrain yo yebi yango de so bisa ke ezande molimo ati sekedi nde lati bana po biso to zelaka mode ordre te biso soki batindi soka to igaka eloko moko zo déranger chef de l'état biso nde bato nde ba garder du temps to makana nzela pona ko tia ordre de so to linga to tia ordre pona Gentini Ngobila muto apekisa biso te na bi ke papa zo landaka biso na président par landaka biso na lobi boyeke biso to ko tia na 7e makama Gentini Ngobila to mema Gentini Ngobila tina suka to ko benga na banti valeur nyonso so banti valeur basili na RDC ne biso to vandi calme na pesi mbote na bandeko nyonso tous les diaspora o bolandaka biso na pesi bino mbote mingi vraiment na papa na nga na France Jacques Lucien Luswa na pesi yo mbote belé pe mokonzi ya mboka en tout cas na sepeli mingi na ba conseiller ndenge quelques conseillers ndenge bazo aider mokonzi ya mboka po ya ba conseiller mususu ba sala na au ventre mais ba conseiller mususu en tout cas vraiment musala kitoko na pesi pe mbote en passant na vena ngai ve Paulin na cité verte vie azana société munene azata na ba 5 sociétés donc azana 10 000 travailleurs donc bato bongo nde sengeli Fachi Beton so bango bazala pembeni pour que ba opese ba idée moko malamu vie Paulin na cité verte mbote na yo belé en tout cas vie continuer toujours ko aider mboka ozo aider ndé mboka parce que olongoli chômage 10 000 employés donc olongoli ndé chômage na mboka en tout cas vraiment papa continuer bongo continuer ko sala be fort na yebi ke nzambe a continuer ko pambola pe Fachi Beton akomona o na venangai ya mabanga Didi Kinwani petit azaka la tante nazo zela toujours na yebike babilo ko se komaki déjà okobenga ngai obambaka kama mabanga banini nani gouvernement 2022 okebite ko tomber yonde nazo mona déjà na vision pona lotaki déjà ndoto okoma ministre Amine pona okende kususa ko pesa numéro na ngai na bandeko yo bazolanda balanda biso ya numéro na ngai WhatsApp plus 243 81 35 68 006 wanezala ki votre humble serviteur Gelor Sambiaku la réserve de l'IDPS. Ok, merci merci de comme na suka na suka émission na biso bolinga. Tola bate bazaba communicateur à IDPS sur le décryptage ya masola politique biso na bango. Vous s'abonner, vous partager l'émission merci de John. John Boke Bende. Merci de nous faire l'invitation. C'était votre humble serviteur Moïse Bango Kantibal, affaire à suivre. Ciao. En tout cas, tu le dis clairement que non, il y aura une marche au Salema pour la départ de Gentini Ngobila. Nasuki na pesi mbote na ngai na gen lomi lukunga niveau Paris ba mbote belé et puis na niveau Paris toujours mama Chatundenga et puis na niveau Angola docteur Emery ba bonne guérison donc le sam na ngai toujours ka yo za la bien pour qui biso peto to la paix bien numéro na ngai ya WhatsApp ba ota yu koyi ba ngai téléphone donc notre peta téléphone na numéro asika donc na meki ko sala sim blanche et simbité numéro WhatsApp plus 243 85 11 72 341 plus 243 85 11 72 341 c'est ça mon numéro WhatsApp donc azana numéro na kala vraiment et ça sous-souté numéro ça là yangwana merci beaucoup na open de Kwantiba na vraiment na pesto mingi ndenge oyambi biso na la voix céleste les mbaté continue toujours en biso si il y a des informations ben ça biso to répondre na peine na yo et bon s'abonner massivement partout dans la voix céleste bon s'abonner massivement au yabino chaîne bon ça comme d'habitude on peut savoir information à ta réel merci beaucoup. OK, merci tozon koto Sambia ko za 2 minutes monde de la photo kabana de Kwantiba na lobi ke élection en 2023 on est ko engagé ngai mais beaucoup pesa nga raison lobby élection en 2023 exaté ponani ba premier ministre nyonso oyo baleki botuna ngai premier ministre nini oyo a respecter constitution mon côté to ebite na sama lokonde oyo hier na mo ngongo atazala ngwa mukeo ba pesier donc nandimite ke ye pas ko respecter nandimi na ngate parce que ilunka mbazalaki 2 ans yango yo fa alongola ka mongo chaque mois
pona maponami et banako longwate siko ya sama lokonde na guerre eza na est bandeko boyeba ke élection na 2023 élection ezate donc Fachi Beton azaka wana bino oyo soki Martin Fayulu okobima na nzelo bimisa batu te tikano makambo bimisa batu eza nde moment koyoka na osoni to baka kufa nsoni komona passe na yebi ko poso bokoka te kende luka Fachi Beton azane mwana nzambe akotielo na se bokosola me kende na moi mezala na butu te kende na moi bokosola na bino ya mesani kosola so po boyi kende ka ndenge mesana okenda limete pa mamart pa ko yamba zani mama boboto akoyamba yo okotia na se okomona ke ba presse penge bakotika na baona soni batoyo bakoma ba chaku baliki kutuna mende na koloba après pona okende kosukisa na pesi mbote na ngai na bandeko nyonso oyo balandaka ngai pe précisément na 10600 giga jamais kabundu ya kabundu na yebi ke papa makambo bana ba sala na terrain yo yebi yango de yebi ke ezande molimo ati sekedi nde lati bana po biso to zelaka modo drete biso soki ba tindi soka to igaka eloko moko zo déranger chef de l'état biso nde bato nde ba garder du temple to makana nzela pona ko tia ordre de so to linga to tia ordre pona gentini ngobila muto apekisa biso te na yebi ke papa zo landaka biso na président par landaka biso na lobi boyeke biso to ko tia na sete makama gentini ngobila to mema gentini ngobila tina suka to ko benga na banti valeur nyonso so banti valeur basili na RDC nde biso to vandi calme na pesi mbote na bandeko nyonso tous les diaspora o bolandaka biso na pesi bino mbote mingi vraiment na papa nanga na France Jacques Lucien Luswa na pesi yo mbote belé pe mokonzi mboka en tout cas na sepeli mingi na ba conseiller ndenge quelques conseillers ndenge bazo aider mokonzi mboka po ya ba conseiller mususu ba osala na au ventre mais ba conseiller mususu en tout cas vraiment musala kitoko na pesi pe mbote en passant na vena ngai ve Paulin na cité verte vie azana société munene azata na ba 5 sociétés donc azana 10 000 travailleurs donc bato bongo nde sengeli Fachi Beton zo bango bazala pembeni pour que ba opese ba idée moko malamu vie Paulin na cité verte mbote na yo belé en tout cas vie continuer toujours ko aider mboka ozo aider nde mboka parce que olongoli chômage 10 000 employés donc olongoli nde chômage na moka en tout cas vraiment papa continuer bongo continuer pe ko sala be fort na yebi ke nzambe a continuer ko pambola pe Fachi Beton akomona o na vena ngai ya mabanga Didi Kinwani petit azaka la tante nazo zela toujours na yebi ke babiloko se komaki déjà okobenga ngai obambaka kama mabanga banini rema nani gouvernement 2022 okebite ko tomber yonde nazomona déjà na vision pona lotaki déjà ndoto okoma ministre Amine pona okende kususa kopesa numéro na ngai na bandeko yo bazolanda balanda biso ya numéro na ngai WhatsApp plus 243 81 35 68 006 wanezala ki votre humble serviteur Gelor Sambiaku la réserve de l'IDPS. Ok, merci beaucoup na suka na suka émission na biso bolinga. Tolo bate azaba communicateur à IDPS sur le décryptage ya masola politique biso na bango. Vous s'abonner, vous partager l'émission merci de John. John Boke Bende. Merci de nous faire une invitation. C'était votre humble serviteur Moïse Bango Kantibal, affaire à suivre. Ciao.